pour la tête au kangi mon ceux qui va ligne les chiffonné donc voilà au moins on a côté ça casse ta mais ça n'a pas on ça mais ça n'a la ça ne peut fleur na on a zo qui na chi il na teza salta na la mbela on donne on ka rechona na équipe ba karo na nga ki kalungu na o comme vraiment salité na c et là qu'on a ça là na ibité ça malangwa na cha vraiment mongwa te. Bonjour les belles dames, j'espère que vous allez très bien. Gapenaza bien par la grâce de Dieu. La vidéo elle est que ça la vlog ganabino tout le monde nous passé journée na ganabino ensemble. Et nous rebosons na sala qui exercice mais na filmer qui a monté pour nous qui remarquer que na filmer après na côté cuisine. Na d'abord ko sokola ba sanika ndenge za ba sanya tongo bana ba lia ka ba ke nettoyer tout ka ndenge za laka. Na nettoyer ba san na ngai comme bozomo na wana ngana lingana ko sokola na sokola na chaka côté après ndé na ko passer mbala moko. Donc voilà wana na sokola ba san na nga très bien. Après que passer ba sani nanga ko rincer ango comme bomoni et loko na sala skona ko kota na biberon ya kelisia o asala la kana butu tant ala pour kelisia na butu mais là toujours miliki donc o asala la kana pourquoi et même biso na butu donc voilà dans ça la non sokola biberon ne comme boyebika il faut que sokola ngo peut ko stériliser ngo pour biberon mo na ba sokola ka boyete faut toujours que tu na stérilisateur pour na isala ngo kaka kitoko donc de bozomo na to comme ce que bloc ya kelisia. Donc voilà na ke ko tsasko ba biberon nga ona sokoli na ke on stérilisateur pour na stériliser ngo boyebika pour la ba salité vraiment très bien donc ko na kati et ça la bien bloc comme on est toujours place mon corps propre il faut qu'on l'endela parce que ceux qui m'ont vu vaccin sauté ils ont vraiment matata ceux qui m'ont abeli ils ont vraiment malambi si quand on bloc comme on na yo il faut toujours que bungise il faut toujours que sokola il faut toujours que pango ça ils ont kitoko donc après on a quoi chauffe biberon na ngai chauffe biberon na pena sokola quand on a kati pour bika que chaque fois que on tchaka mai et comme on a basalté on a maduswane bimaka je pense que ça ka bakarkia o ya mai mtebimisa basalté wana donc on a ça la ke na sokola kango mais ko sokola bisika basingezate pour eza courant donc ce que l'on nous omona surtout mingi na kati pour bakarkia wana bakarkia et vendre vraiment te et ça la biberon saleté disons on chauffer biberon donc voilà chauffe biberon comme bomoni pour que qu'on a maïté ka ukapangu son kambala mo pour nous on a place dans le ko sala na ko baksa siko mai no chama ina nga pour na toujours ko tika chauffe biberon na mai pour na eza la ready sous ça que na chauffer miliki ya mwana da eza ready après on a pas aussi tikila nga no yo bloc abana ngo so ba couleur ningi za la mo za mobile na préféré min couleur à pembe to couleur gris on est la préférée donc voilà pour aussi ça ko ça la bloc ya kelisia et donc on a ça là donc on a ki kalungu na mo ki kalungu na o comme vraiment salité na c et donc on a ça là ka balibeda na ko zo bicarbonate na citron bicarbonate na citron na ko boire que la pona ko nika na c ya ki kalungu na ça là kango chaque jour te mais bobika ke temps vraiment à la rater pour simba o sala o moto passe makambo belé na moto donc voilà ça là on se demande que dans 8 ans mais encore ba que ça là 3 fois dans semaine ata 4 fois dans semaine mais là vraiment on c'est bien vérité donc ça donc une fois dans semaine mais ça là en plus pour na ba salité et long mais tant que na mona ki kalungu na c'est salité ça qui makasi na pas ko la ka bicarbonate à citron et na tika ngwana na ko ça na ba misala ni susu au côté quand ta pour 30 minutes ça on a problème te ko baby ça
nzungu te ko bebiselo kikalungu na ote donc na la sabino eloko na somaki na Shein to sala ki na mino Shein home na so boyebi lisusu eloko danga na sendo baluka ka bota na tiango na coin comme ça et na CP na tiango 3 te na tiango kaka D na moni 3 eza trop moulaï donc na D comme ça et j'aime vraiment eza ya Shein na otalien na ngona C au conseil là beaucoup de choses au côté un peu bloc Mickey donc ça vraiment bien na salon vraiment na CP na ndenge ezali makambo Yesu asalelanga ai moko na yebi ai moko na yebi ai moko na yebi makambo Yesu asalelanga après na bale belle dame eloko na kwa kosala na kwa esko koni karesho nanga na ko bongisa resho avant que na mbela resho na nga toujours eza toujours propre na nga teza salite avant que na mbela ngo don ni karesho nanga na l'équipe ba caro nanga les couleurs resho comme bozomona pour nous ce tika la kaka propre quoi donc tozo ni karesho na biso comme bozomona wana ezala vraiment facile resho nanga za ngoma tata te ezala vraiment facile pour na ko télé ezala te ko boma nzoto non vraiment easy pour na sala pour na ko nettoyer yango Après quelques minutes, si on a zone qui kalungu nangai, on a checké bicarbonate na citron, on a comme ce qu'on ni kayango. Je pense qu'après 20 minutes comme ça, 30 minutes, c'est bien surtout pour demander que ça vraiment musala mukolongo. Na ko zonga ki kalungu nanga na zo ko libende la soto ni ke la kana si ya banzungu na tiango bicarbonate de sus comme bozomona ki ba mundo vraiment ezo longwa, bomona ki ndeza ki mundo, bomona ki moi éclairage comme ko bima. Donc na zo ni kango de bozomona na so za vraiment na temps comme na lobby salango ata 3 fois na semaine mais nga vraiment la rose na ko sabinote te comment vraiment ya koluka makambo belé na mutu mais nazo meka sema ki na bongisa nyoso enginga donc comme bozomona na so botana saki kalungu so bomona vraiment ki ma ezala ki mwindu e bomona ki kalungu na ngai e teli donc na sala comme ça na vidéo technique ni osala na ndako soki ozosokola banzungu na se osela ka produit ni tikela nga pe commentaire na meka technique na yo on sait jamais OK donc voilà na kisema ko la sala technique on a sala ka pona konikela ba nzungu pe ba kikalungu na biso ezala ka toujours moins bien pour ceux que ça peut noir maka so mona ke ekolamba biloko bien te pour comme kilo donc voilà wala kikalungu na zungu si on a place nango pona nga comme ça c'est bon so sala on sous lobi mona ke ekonginga encore so on lobi na mona sous ngingi lisusu mais pour la semaine autre si c'est qui non wala na koti na salon na esko ko pepa sala na te ko deep cleaning te na sala ka likolo pour ndako bimaka ka et bima bien quoi on a pensé que ndako za étouffer to ko tsaka Saint-Esprit donc voilà na pepa ba kiti quand bozomona pona to sala ka ndako bien avant que bana bazonga classe ai moko na yebi makambo Yesu salelanga azozela Yesu atoba yebisanga après ko tia parfum na tapis na ki ko sala aspirateur et na esko ko pangusa mesa na tia ki robot na nga kombo yebika ka mo soza lazy so za pana poso ki deep tena tia na robot mais so za pana poso ki na kota vraiment na saba kit wana na sala na oya maboko mais anyway après na koti siko na mesa na pangusa ka mesa na ngela sa ne pe fleur na nga ona zo ki na Shein na c'est pas la fleur onde bimi pesi mo couleur na sala manger sala ki bien na cover nango tozwaki sala ki vraiment bien na c'est pas la sabino on penengeza devant dit bien na moi mesa pour ça qui peut mouner makasi te ça qui vraiment mesure bien donc size mon corps bien pour na mesa nanga parce que mesa nanga ça la manger ça ka vraiment mnenete donc on tient balien nango na se ko bosa antenne na Shein nous on a discount code nanga o ezali Stéphanie la Rose 15 que nous 15% à l'achat na nyonso oyo okosala na Shein OK OK, bah les belles dames, après aussi sa salon, na côté sous cuisine, musala, moi ça va d'arrêter, pardon. Moi son avant n'était mon colicolo pour la télé, mais comme un rapasi. T'as la canne na simbi na tiki. Na côté na cuisine, pour nous sala moi sauce, le quoi bana balinga pe c'est moule, moi boussouille, sala kaka bien. Donc mon plateau na on a salé la oyo, bobe bibi na zongo na Shein, donc mikolo na salé la mingi, donc on a kata siko ba tomate na nga matungulu comme bozomona, na matungulu na
na tomate na ndembi et na céleri na ail et nazali pe na tangawis ni biloko oyo nakosalela comme bozomona na video ezolakisa bino. Nazozela te yawe bato bayebisanga ngamoko na yebi makambo Yesu asalelanga. Après que bongisa ba légumes nanga on a la kesibino na kwa esko ko sokola oza malangwa dans malangwa nanga ja malangwa o bakata yango ne dans ça là parce que malangwa za la nango vite fait pendant ça là soza malangwa sauce et ça vraiment vite fait donc on est déjà dans les bacs na ko na pousser le comment côté que tumba o liboke na le comment ka facile na bi pourquoi pas la misaka malangwa donc on a eu chasser nanga malangwa comme moni na nettoyer yango bien et na boire qu'il yango vinaigre pour na supposer en vinaigre té au conseil la na ta citron quand on a citron nettoyer on a citron dans la problème tenga ngami ko nettoyer na vinaigre dans la vinaigre après dans chocolat on le sous donc on a traité de vinaigre maman on a lambi non on a traité vinaigre pour la chocolat yango ta ndenge malangwa nanga ebimi pembe donc voilà après na na nzungu on lambela malangwa mbisi na biso na ngambiso mingi malangwa eza vraiment mbisi moko kitoko donc zaka na goût nzamba sala nka ndenge zaka simple ozokona poso bo manzo to te malangwa zaka vraiment mbisi moko vraiment facile na olamba donc voilà après ko sala malangwa na zo siko ai je pense que non on ezali tangawis na ozo tangawis nazo nika tangawis na ngai nazo poni ko tout nga na ko râper donc nazo rapango après nazo pe na bambuma na nga ai kombo moni na ko chaper quelques mbuma ya ai nde bozo mona ezo lakisa bino wana donc vraiment facile na lamba malangwa. Après on a quoi kocha ezali jumbo nanga ya poisson ngami songa malangwa na sa jumbo ya poisson et ça la ngo goût kitoko na ibitenga ça malangwa na cha vraiment mungwa te surtout ça sauce comme ça na cha mungwa te ngami kocha ka bouillon ba biloko na la kesibino na mona ke ça la ngo goût pour nga vraiment trop mungwa te na biloko ce que mona so na cha tie bouillon pour na bakisa mungwa lo on appelle comment bon vraiment ça pas na posa na centime et ni tika na commentaire yo osala oya yo koma quand boyebi ke to yekola kaka donc comme nga na se na basuki yo sala ngo pe koma après wana na kwa kocha mai comme boyebi ke malangwa za mbiso za ka vraiment na mafuta na cheka mafuta muke po malangwa bimisaka mafuta ye moko vraiment pour wana na kwa ko bakisa o ezali citron ce que lingi ko bakisa na on a problème te et na kwa ko zwa aubergine na poivre jaune et on na kwa kocha na nzungu na eselo ko msute na ko bakisa na ko chongo na moto et na ko tika yango et to kata pona 30 minutes et na ko checker nzungu. Et on a conseillé la kélissia potopoto pour comment qui déjà 13h et la kélissia faut alia donc on a essayé la kélissia là qui n'a pas 13h alia mingi 13h donc voilà on a azobé déjà écrit que non alingi alia pour ce gars là mon qui maman bon quoi il faut j'ai bloqué zeli na mesa donc faut même qu'on pose la que bon dans salle moi mon baloko ça vraiment donc voilà on a essayé la et c'est là que n'est pas linga c'est là mingi donc on a bêti on mba comme bozomona to que nesco collier ça et donc yebisanga yo opesaka mwana na potopoto nini beaucoup pesa kango yebisanga tika commentaire na seto kabola ka que ça la bien donc voilà wana ala muki déjà azozela alia tanga muna ngana mimi wana sepela ka yebiki ndo mimi nga bosse ki nazo kende kolia komi ready alia ka vraiment bien alia ka tena mindondo zo gango zo beta nto mona batusuke zo beta mona po mona lela po alia kelisa la bongote mo ka fungola ka munoko yemo ka silisi pe donc alia ka vraiment kitoko pe aza kilo moko mona aza kilo pardon alia talate on so tonga vraiment nzoto mama tonga nzoto mokili onka bokolia na kolala yeso ga lia lali ameli alali donc asali moki alali yega la nyoso soki ka tiko tilo ko munoko fo alala donc voilà on a nazo de ça qui a pas utaki classe ça qui déjà et on a toujours ça scroquilicia pour qui a pas fona kenge suki comme on a suki na ezali zaki vraiment journée moko vraiment occupé pour na ngana ki vraiment fatigué mais ana choité il faut na sala parce que suki qui a raso ça ko fungwa mais ça la nga headache et na ko kate faut za ta ya ko kanga soza ya kofunga bana kokango te na mona ngoma nyuka donc on a que ça c'est solia après ko roté aussi ça ko roté après ya ko lala na pongi donc bomoni
botanda asala mpe monoko yango lokwa moto atondi te me asisi biloko nyonso so mpe mobakisa encore mona afongoli monoko pardon botikilanga mwana nga alia atonga nzoto wana ye kolakisa bino ke hello nasisi kolia nalie très bien lol. Donc voilà wana tozongi na moto tozongi na cuisine totala nde biloko na biso ezobela donc même pas biloko na yango ezobela bien comme boyebi ki eza malango mwa tokotisa lutu eza te forcément kotourne yango comme ça na nzungu mposo okotisi lutu biloko na yo nyonso ekopanzana mbisi ebonga ntongo olambi yango bima mibimba epanzana te donc kitoko nango ezalaka bongo so epanzana ekomaka kitoko te. Donc voilà après le quoi moi mai ezalaki mwa mingi nakangaki encore mosiko boye malangwa nanga ebeli amoni ke mai boye c'est bon ma belle mais comment que malangwa nanga okokata semu le quoi kilisia. OK les belles dames, vous allez bien, j'espère que vous allez bien. Donc wana naki obeta tour na boutique place bateka ba suki pona osombela Kiara suki mesh pona osombela mesh na sala na toso na filmer na to na sala na bino peut-être non filmer la bino. Donc voilà le quoi ça va on a tout en soumis à la au fond mais ce qui est raison au fond mais ça là un stress. Donc on a un combat nazo kende post office après wana to kotina bino bisika na shop bateka basuki ngana bino tota la suki ni to pot na memi yemo kwazana na sima alors biki apo na suka lingi suka ba pink comme ça le quoi pe moye bandi na sale ke le comment ko sepe on memi yemo kwa po na suki ni lingi pona sale pona ningata susu kuneza ofunga maboy sala msala pona obungso na tongo ba ene mabande kelanga na loba mingi te wana tokende shop to kota la soto zula Kiara suki ni OK wana sibino à tout à l'heure. Let's go. OK wana to comme la shop ba mesh Kiara alingi na sala esuki ya comme ça ya bembo mais ande mulai sozaki mokuse bien mulai pesanga musala mais alingi on comme ça ya bembo bachango combien 8 livres na paquet moko donc faut 2 paquets. Which one? You want the pink one? This one? Yeah. Hey, that'll be too much color. That's mean we just have to do black and we put this one. Yeah. We do black hair with this one? Yeah. Are you sure? Yeah. What else you can do manyuka? What else is linyuka? Mama, wait, I'm filming your hair. What else you can do linyuka? On a cheba oyo. Whoa. Et ça moi bien couleur à mwindu na oyo ça bien. OK, ba wana loko eza milai qui a changé albina salika ya mwindu. So no sale ya mwa purple, loko linga purple. Mama, look at this one. It's a little bit of purple. Yeah? You like this one? With purple? J'aime je l'ai oyo parce que ils en a moins purple et ça les cas bien quoi. Avec les mbouma pour ça la couleur, pour lingi couleur avec des mbouma là pour ça la couleur des paquets à purple. Ça couleur non c'est couleur il y a noir na mauve. Mauve à péter. Mauve ma cassité, mauve à péter. Couleur na wana. Wana tozongi comme ça ba comme to Kelisa ka kolia tozongi ki vers ba 16h30 17h boy Kelisa bi mama tika na lamu kite obosa ni senga semu te mono nda kotaka semu tala mama zozo atan kotanga semu mbango ozozo atan aliaka semu na kitoko aliaka semu na bi avant na kitoko zo koteka chuka do mone wana abinga la semule bandeko na ngai nga modela linga semule badala libuma mama biso no laisser semule makasi bongo Kelisa na lia semule pardon na mo sauce wana malango so likaka Kelisa kabo mona na babeko sina pipile za la te pona koma na mwana bana nanga baliaka semule yetikela nga na commentaire mona no est-ce que c'est semule to olinga kolesa semule te tikela na commentaire wana na sa sko Kiara suki to komi presque na suka na la suki Kiara ndenge komi donc voilà c'est les mots suka minene mikimi na kokana teta ezate tala kezaki busy bana zaki likolo na vandite na sali Kiara suki suka ngona osala ina kanga suki poso na kanga suki boza vraiment facile tango okende classe za facile pour na obonga mais suki za il faut peigner pas les suki na peigner suki comme ça ai pardon il faut bondela pas tande likambo atabande ko na likambo ngonga
anyway wana na osa suki na sino moi gel wana eza vraiment gel te so benga so nini kombo na ngona so za posa kombo na tshelo na se eza le quoi gel zo benda penza ba baby hair donc so kanga po suki ba ligne emona na bien là pour te ko kangi mona suki ba ligne eza chiffonné te donc voilà et d'habitude que ba ligne na suki okangi vraiment ebima sikatenda donc le quoi linga suki ne ya pe pour na noir za ki vraiment move makasi te kuna on peut sala ki kitoko et wana na zoka ngas ko na ba penga ko kanga suki mbala moko te nga na ba ka ko linga donc na linga ka une fois pour na kangi donc na mutasika na yekola kana muto abana nga pena ko no bo mi bale na short il faut kana yekola vraiment. Donc voilà, on a encore suki déjà limba qui pourrait retourner qui je pense tourner à 23h donc il y a déjà là qui je pense que c'était 22h 23h comme ça oui déjà limba qui vraiment maman tika kana silisa et ta suki denge bimi azaki so happy alinga suki neza mwa milai bona c'est to tika na biso ngo boto cheka maya moto ote mama na chambuma ba biso mbuma na zwa kit alinga cheba mbuma ngambe chouette za tena biso ko chesu ba mbuma biso encore so peut 30 minutes ou 40 minutes encore yo cheba mbuma ona suki moko et voilà suki na et s'il est comme ça c'était li na pe na CP pour na bike c'est bon. Zala abonné, aimé, partagé et que ça la bien makasi. Merci de vous accueillir dans les bandes de na suka vidéo. Nzambe asa na biso to kutani mukolo mususu tinate et kominati na bye.